Lisolo ya pasi pe mawa lisolo oyo esalami bongo na Bukavu. Mwasi abwakeli mobali na ye mai ya moto likolo ya jalousie. Pona nini mobali abandai kobima na camarade na ye. Akutaki bango to asalaki ndenge nini. Abwakelaki mobali mai ya moto na moma nini. Yango lisolo tukobetela yo lelo. Alerte bosalaka angele yo mutu omesana kokende kokota bikota kota bakosa yo te na ba mekato epai ya ba marabu epai ya ba traditionnel epai ya bato mosusu wana yaya ba chinois ba uti kobimisa bongo boulangette invisible ezali na ba boulangette oyo ba chinois basali soko zu yango ofindiki yango olimwe mutakosa yo te nganga nazali nganga ngazali magicien tala soki na limusi yo sala boye boulangette wana basali yango epai ya ba chinois mutu nyonso tu akoki kosomba. This is not a special effect. China has just created the most terrifying war weapon that we do not have protection from. A Chinese physicist named Chu has revealed an invisibility blanket capable of making objects and people completely invisible, even to heat-sensing cameras. Likambu ya pasi esalami bongo na ville ngumba ya Kinshasa, précisément na commune ya Gombe. Epai wapi bateki lupangu ya papa oya 92 ans. Epai ya nani? Epai ya maître avocat na ye. Ateki yango pona nini? Kasi bafundaki deja epai ya bazuzi. Pendant que badi ko samba, ba monika kabaye ko degerpi papa ya 92 ans moya ko tamula kuti zalite epesi pasi. Nani apesa ki mitindo wana? Boko découvrir yango na émission ya lelo. Immeuble Ave Maria oezwami na numéro 3 na commune na Gombe na avenue Colonel Ebeya. Immeuble ya papa Mampengu Hubert Bernard oyo azali na âge ya 92 ans. Tolala tolamuka kaka boye immeuble baye ko degerpir batu. Papa ya bana ebele mukolo le 16 mai 2024 6 ngingo degerpisma ebanda bozwa ndenge bazali ko bimisa papa oyo ya mukolo boye na pasi na motema. Yaya balobaka zanga mbongo zala na batu oui ça va ya solo ba nouveau riche oyo bakomi na mbongo lelo yaya bobandi komona batu pamba yebake yo zalaki na mbongo te tangu batu musu bazalaka na mbongo siko okomi na mbongo obandi komona batu pamba yebaka peke batu oyo bakomi na mbongo te bakokoma na mbongo. Peut-être tangu yo mbongo na yo ekosila. Voici l'homme aleli yango aleli asakoli. Relation eleki mbongo. Pouvoir esilak. Mbongo esilak. Mais relation etikalak. Relation. Il y a des moments okoki kokweya AVC na ndako atoza na ba milliards mbongo omema yote il faut kaka mutu ya mai na makila c'est lui qui peut te sauver na minute one mutu aleka kaka mbongo na valeur. Yaya relation amoureuse et ton mariage bosangani ya mwasi na mobali c'est très différent entre ba africains que tozali na ba occidentaux. Boye ba occidentaux soki azu partenaire mwasi to pe mobali soki simbite a bango batika kamba batiki na kasi relation na Afrique et si la kapamba pamba te okomona mwasi na kati ya mariage bali koyoka tena mobali mais mwasi akoluka papa leki cousin mama ba neveu pona abongisa mariage o ayelo kola pe mobali ndenge moko alingi mwasi na ye makasi kasi mwasi mbilinga ndungu zali akoluka ba aide eya pona mariage oyo et continuer ce qui n'est pas le cas chez les occidentaux. Kasi to salaka angele na se peli na réflexion ndeko oyo ayikoloba yaya salaka angele soki omoni mobali alikoloba te ngana lingaka te mwasi alingaka mbongo na ngai mingi kasi oyebite ke mobali nde il faut provide mobali nde il faut azala pourvoyeur pona libota na ye mwasi na bana kasi yo yebaka te ke mbongo ya mobali ezalaka pe ya mwasi vice versa soki mobali alikoloba mbongo na ngai eza ya yote danger kote na libala to konsongi na na émission ya lelo. Je vois beaucoup de jeunes dire je ne veux pas d'une femme qui aime l'argent. C'est l'amour, il y a pas voilà, c'est pas une histoire d'argent, faut m'aimer pour moi, tout ça. Ça me fait rire parce que ces histoires ne sont pas valides. Vous êtes africain. En fait, ce message c'est pour les Africains, OK? Vous êtes européens, américains, machin, c'est pas pour vous. C'est pour les Africains. Il faut comprendre que le concept amour chez les Africains, en Afrique en général, et le concept chez les autres ne sont pas égaux. Okay, c'est pas la même chose. Comme on aime en Afrique, c'est pas la même façon qu'on aime en Europe. Okay? En Afrique, l'homme prend soin de la femme.
En Afrique, il y a papa, maman et les enfants. Ce n'est pas papa, maman et les enfants. Combat et puis les enfants. S'il y a les enfants et puis on divorce et puis on cherche quelqu'un. Non, il n'y a pas ça. En Afrique, normalement, on se marie une fois. On est heureux. Si on n'est pas heureux, on se bat, on lutte, on fait tout ce qu'on a à faire. On va chercher de l'aide chez les aînés. Ok, chez ceux qui ont réussi leur mariage pour avoir des conseils pour avancer. En Europe et ailleurs, quand ça va pas, au revoir, on change de partenaire, on divorce. C'est naturellement pas notre concept. Bon, merci là, je crois qu'on a mis les bases, on va y aller. Ok. Il faut faire attention aux hommes qui vous disent je ne veux pas d'une femme qui veut de l'argent de moi. Ok? C'est très simple. Si tu es ma sœur, je te dirais il faut fuir. Parce qu'un homme, c'est un provider. C'est un entreteneur. Un homme est celui qui prend soin de la femme. On va pas dire que tu es un homme en Afrique si tu ne sais pas comment prendre soin de la femme. Oh, il faut pas suivre les hommes, il faut chercher un boulot. D'accord. Mais pourquoi on doit t'aimer toi? Tu es d'abord pas très beau. Tu n'es pas très élégant. Tu ne parles pas très bien. Tu n'as pas un boulot extraordinaire. Pourquoi une fille qui a été entretenue par ses parents, une fille qui a été à l'école, une fille qui est bien située, qui a des idées, des pensées, qui a de l'avenir, prendrait tout ça pour se diriger vers toi? Pourquoi? Il faut quand même montrer quelque chose. Est-ce que vous donnerez, vous, si vous aviez un enfant, vous donnerez votre enfant à un incapable? Un monsieur qui dit non, toi si tu as des mains, il faut travailler. Non. En Afrique, l'homme prend soin de la femme. En fait, mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu boswami, merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi to ali kokuta na kobeta ko solo la makambu ezali koleka bongo na communauté na biso en général mingi ya biso batu ya mangala. Mbote na yo mama Bibi depuis Paris, mama ya bana ebele Koko ya bakoko ebele, mama Bibi Wumela yona papa esika bozali bongo na mboka France. Mama Bibi, merci n'appel na yo, merci na ba compliment, nyonso tout cela nous va au droit au cœur. To bosanité la première dame de Belgique, mama Marie-Thérèse Wumela, on est ensemble. Mbote na yo Trésor Pindi, le prince de Madrid. Pour Mboka na Mboka na bakonzinango, voilà, na bosanité Eric Chimanuka, le prince de Barcelone, yango ekendaka ndengo wana. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Ozolanda biso, ozali na Buenos Aires na Argentine, ozali na Brasilia na Brésil, ozali na São Paulo, ozali na Suède, na Danemark, na Finlande, na Kanyamakasese, na Kipushi, na Bunia, na Lubumbashi, na Kinshasa, na Durban, na Cape Town, na Johannesburg. Tala émission na bino yangoyo ebandi. Tindalien soki okoti, soko sabona déjà partagé, soko sabona na nteyo s'abonner kobo sanate ko fina bongo cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kete to partager di solo obetre sungiote mais ekoki ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala yambo to beta di solo ya bandeko ya Bukavu oyo. Comment est-ce que moi si asopeli mobile na ye maya modo to salaka angele mama kanda ezali mopaya moko to betaki masolo to yambaki nkumu aisa kibino. Comment est-ce que ba côte sakabato esprit mususu mo atango sali mabe on va dire qu'on regrette comment yo ata mabe ezali ndenge okubwa ke la mobali oya yo mai ya moto pour na jalousie pasi to kobeta li solo wana ekopesa yo pe pasi mais ekotsa yo pe mise en garde kasi yambo to beta masolo wana tika to développer moi des 3 biloko moni bongo na sommaire
yaya tolaki si yo vidéo oyo mpona kopenye yo kopesa yo alerte oyebi ke oyo ezalaka émission ya éveil ya conscience émission oyo papa na mama na bana bavandaka bawali kotala sans pour autant insanité eleka bosalaka ongele bachinois bakoboma biso après avoir kosala mwasi artificiel est-ce que basala mpe deya mobali artificiel nayebi te basalaki mwasi artificiel oyo mwasi aza na bakalite nyonso tu na mwasi mais problème na ye kaka ye asalaka toilette te nyonso tu alambaka asalaka nyonso tu tolakisaki bino awa e suki wana te bachinois basali bongo blanquette blanquette ofinikaka te blanquette invisible c'est-à-dire que blanquette wana yo soko finiki yango de bomona wana olimuta omona onsute alors ba marabout ba faux prophète ba faux nganga ba kosa bino te ko mona mutayo na sali église na sali prophète na libo prophète na biso alimu akana ko makuna okomona aussi boulanguette wana tebo ebu alimwe bino bakalite ko la machine jo keza boulanguette o ba chinois ba sali na yebite soki na bamboka monsieur se komi de yebaka déjà ekomi to yebisu yango pour to penio soko moni pasteur marabout to nani oyo ronali abino ngana limu akana makuna okomona ye alatini wabu akeye atamboli azoja zo mona yo mona eta tamboli talanga ina komi na comme sika bonzoka ezali blanquette invisible otoloba kite tolobi. This is not a special effect. China has just created the most terrifying war weapon that we do not have protection from. A Chinese physicist named Chu has revealed an invisibility blanket capable of making objects and people completely invisible, even to heat sensing. Epesi pasi ya kosakana te état de droit oyo mokonzi ya mboka apronaka chaque fois état de droit to landaka état de droit. Oui c'est vrai, est-ce que état de droit ezakaka pona bato mususu pona bato mususu peut-être elle ne comprend pas tota et la état de droit comme se doit. Na Kinshasa na Gombe ya immeuble moko zalaka wana côté ba kopesa bino avenue awa immeuble wana to ndaku ezali ya papa ya bato ya 92 ans papa o 92 ans sanango asomba yango avanda kuna bana na kasi afandika bweba eko déguerpir bango o bateki immeuble nani ateki immeuble il paraît avocat na ye na yebite avocat teki ondeni et pesinga mutu ko so bokolanda explication. Oui c'est vrai tangu bakei ko funda bongo et pa ba juge na parquet ba eko samba pendant que ba eko samba ba eko déguerpir papa o ya 92 ans pauvre papa azoko kata kotambola lisusu te pasi ya kosakana te balobi commandement wana eutaki epai ya mutu oyo we malamu mingi na lekolo mingi te landa reportage oyo bandeko na biso ya lingala facile que je salue en passant. Suivez. Immeuble Ave Maria oyo ezwami na numéro 3 na komi na Gombe na avenue Colonel Ebeya. Immeuble ya papa Mampengu Hubert Bernard oyo azali na âge ya 92 ans. Tolala tolamuka kaka boye immeuble baye ko déguerpir batu. Papa ya bana ebele mukolo le 16 mai 2024 6 ngingo déguerpissement ebanda bozwa ndenge bazali kobimisa papa oya mukolo boye na pasi na motema. C'est là ba information tozwi maître Joseph Lumbala Mbui oyo azalaki avocat ya papa Hubert Kala nde atekisi lupangu oyo nzoka nde aboyaka koloba nani asombi balandeli bayebi ke DG ya DGI Monsieur Barnabé Mwakadi asombeli mwana na ye na entremise ya mwasi na ye Monique Chituka basombeli mwana na bango Winner Tshisekedi Mwakadi kokamwa tangu baye pona ko déguerpir bango balobi ordre uti epa ya mama ya mokonzi ya mboka esali pasi pe mawa baye na 1,500,000 en espèce balakisa papa kaka boye fete ya mafuba bake nango ekoti na compte ya ye moko avocat oyo pe etikali eza kaka epai ya avocat botala extrait acte de vente oyo na kati awa témoin ya papa Mampengu azate batu basinye kaka avocat mosombi na témoin na ye kote ya papa ata mutu moko azalaki te kokama awa tozoloba boye papa Mampengu na bana baza na tribunal ya grande instance ya Gombe pe na Kalamu pona annulation ya vente
parti adverse bayaka na bango kutu ata kosamba te famille elobi 2 ans yango oyo. Audience mpo na bino esengeli boyeba ke eza le 5 na TGI Gombe pe le 6 na TGI Kalamu. Kasi en attendant soki okei na immeuble Ave Maria okokuta baza kobuka deja nani atindi babuka po bazana nukosamba bazana nuna parquet. Ata droit yango ezalaka. Papa ya 92 ans aza koteka eloko sa mwana na ye sa muto ya famille kaka ye na avocat ezalaka na mboko. Kisasa bakomi kaka alingi asomba to ateke yo lupangu na mayuya abimisi kombo ya famille ya mokonzi ya mboka po oyo kasomo nzoka nde ye moko mokonzi ya mboka Faci Beto alobaki tozande na état de droit dossier oyo ya immeuble Ave Maria na commune ya Gombe. En tout cas famille balobi ti tangu état de droit ekokata likambu oyo kasi pona sikoyo bazana nukosamba tolobi na sepeli na réflexion ya ndeko Zaka Mwekasa wana sanangage kengai peut-être yoko sepeli na ngote masali parallélisme entre ba mariage oyo ezalaka bongo na Afrique na oyo ezalaka pa ba Occident na États-Unis na Europe et consort et biso africain soki problème ya mariage ezali okomona soki kwa kokoso ezali na libala entre papa na mama bokosala tout soki bokokite batu bakoya kosa baboko pona mariage wana ezonga ekata na te kasi batu mususu lokola ba Occident ba européen ba américain ba asiatique bakokaka te soki amoni partenaire aotia mutu koswa akokata ke koluka partenaire mususu. Alors biso tout ça un peu soudé na makambu ya mariage kasi salaka ongele a peut-être kopenio ba ya basi ba petite carte soki mobali na yo chéri na yo, fiancé na yo, alobaka chaque fois, te mbongo nangeza ya ngai, mbongo nangeza ya yote salaka attention, mobali wana c'est un danger pour la future ya mariage na bino. Pour mobali asalaka prévoyeur pour la biso africain. D'ailleurs même ba occidentaux, mobali asa chef de la famille, c'est lui qui doit prévoir pour la libota na ye. Yango komona tangu ya kala kutu ba mama ba koko na biso baba na ye kosala te musala na ye femme de ménage ya sokola rabasani ala belaka papa sur la surtout wana mais tellement la mondialisation yé est commis oui avec l'émancipation de la femme moi si pe akoyi kosala mais même si elle kosala mais rôle ya papa c'est très important soki mama salaka ayena mbongo basangisi na papa likambute mais d'abord c'est le papa qui doit prévoir pour la famille na ye standard réflexion. Je vois beaucoup de jeunes dire « Je ne veux pas d'une femme qui aime l'argent. C'est l'amour, il n'y a pas... Voilà, c'est pas une histoire d'argent. Faut m'aimer pour moi, tout ça. » Ça me fait rire parce que ces histoires ne sont pas valides. Vous êtes africain. Au fait, ce message, c'est pour les Africains. Okay? Vous êtes européen, américain, machin, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les Africains. Il faut comprendre que le concept amour chez les Africains, en Afrique en général, et le concept chez les autres ne sont pas égaux. Okay, c'est pas la même chose. Comme on aime en Afrique, c'est pas la même façon qu'on aime en Europe. Okay? En Afrique, l'homme prend soin de la femme. En Afrique, il y a papa, maman et les enfants. Ce n'est pas papa, maman et les enfants. Combat et puis les enfants. S'il y a les enfants et puis on divorce et puis on cherche quelqu'un, non, il n'y a pas ça. En Afrique, normalement, on se marie une fois. On est heureux. Si on n'est pas heureux, on se bat, on lutte, on fait tout ce qu'on a à faire. On va chercher de l'aide chez les aînés. Ok, chez ceux qui ont réussi leur mariage pour avoir des conseils pour avancer. En Europe et ailleurs, quand ça va pas, au revoir, on change de partenaire, on divorce. C'est naturellement pas notre concept. Bon, merci là, je crois qu'on a mis les bases, on va y aller. Ok. Il faut faire attention aux hommes qui vous disent je ne veux pas d'une femme qui veut de l'argent de moi. Ok. C'est très simple. Si tu es ma sœur, je te dirais il faut fuir parce qu'un homme c'est un provider, c'est un entreteneur. Un homme est celui qui prend soin de la femme. On va pas dire que tu es un homme en Afrique si tu ne sais pas comment prendre soin de la femme. Oh, il faut pas suivre les hommes, il faut chercher un boulot. D'accord. Mais pourquoi on doit t'aimer toi? Tu es d'abord pas très beau, tu n'es pas très élégant, tu ne parles pas très bien. Tu n'as pas un boulot extraordinaire. Pourquoi une fille qui a été entretenue par ses parents, une fille qui a été à l'école, une fille qui est bien située, qui a des idées, des pensées, qui a de l'avenir, prendrait tout ça pour se diriger vers toi? Pourquoi? Il faut quand même montrer quelque chose. Est-ce que vous donnerez, vous, si vous aviez un enfant, vous donnerez votre enfant à un incapable? Un monsieur qui dit non, toi si tu as des mains, il faut travailler. Non. En Afrique, l'homme prend soin de la femme. En fait, en réalité, moi, je vais vous dire quoi. Comme j'ai dit dans le passé. Quand je pouvais encore aimer, parce que ces histoires-là, enfin, on a déjà dépassé le niveau, on n'est plus dans les histoires,
Bref, quand je pouvais encore aimer parce que je ne peux plus, je n'aimais pas les femmes qui n'aiment pas l'argent. D'accord? Les femmes qui n'aiment pas l'argent, non, je n'en veux pas. Je vais en faire quoi? Une femme qui n'aime pas l'argent, tu en feras quoi? Parce qu'une femme qui n'aime pas l'argent va t'encourager dans la paresse. Vous vivez dans une petite maison, d'une chambre, avec une télévision là de noir et blanc. Vous voyez la télévision là, il n'y a pas de problème pour elle, vous êtes bien. Vous vivez dans une maison où il y a des moustiques, tout ça, ça ne lui dérange pas. Je n'en veux pas. Parce que moi, je veux évoluer, je veux progresser, je veux avancer dans la vie. Si je sors avec une femme qui aime les belles choses, une femme qui veut voyager first class, une femme qui veut une maison dans les parties les plus machin de la ville, ça m'encourage, moi, à travers son encouragement naturel, d'aller faire mieux. Vrai ou faux? Monsieur le caméraman, vous êtes d'accord ou pas? Il n'est pas d'accord parce que lui aussi, il aime les femmes qui n'aiment pas l'argent. Ah ouais, il n'est pas d'accord, c'est ça. Les gens qui n'aiment pas les femmes qui aiment l'argent sont généralement des gens qui n'ont pas l'argent. C'est simple. Vous avez déjà vu une personne qui a l'argent dire, ok, tu es une missionneuse. Ils ne disent jamais ça. Les gens qui ont l'argent ne disent jamais c'est une missionneuse. Jamais. Les gens qui ont l'argent savent. Cette fille-là, elle aime l'argent. Mais je vais lui donner ce qu'elle veut et puis moi je vais avoir ce que moi je veux, elle aura ce qu'elle veut. C'est tout. Tu es d'accord? Les gens qui disent, oh, elle aime l'argent. C'est parce que tu n'as pas l'argent, petit. Toutes les femmes aiment l'argent. Il y a aucune femme qui n'aime pas l'argent. Le problème, c'est que vous allez chercher des femmes qui sont au-delà de votre niveau. Quand tu cherches une femme pour laquelle ton budget ne correspond pas aux désirs, aux aspirations, aux choix et aux préférences. Tu as l'impression que c'est une michonneuse. Quand tu cherches une femme dont ton budget ne correspond pas aux désirs, aux préférences, aux aspirations, aux voyages, aux hôtels, aux manger, au camembert, tu as l'impression que la fille est une michonneuse, mais ce n'est pas une michonneuse. Elle est simplement au-delà de ta ligue. Toutes les femmes aiment l'argent, n'ont pas le courage de l'exprimer ouvertement, n'est-ce pas? Certaines ne le disent pas, oh non, achète-moi ça parce qu'elles ont honte. Ok? Parce que peut-être qu'elle aussi est venue d'une situation difficile, elle ne veut pas t'acheter, te demander, achète-moi une montre, machin, Rolex. Parce que, voilà, elle sait que tu ne pourras pas. Bon, parlons pas de Rolex, hein, parce que tout le monde ne peut pas faire du Rolex. Achète-moi une montre bien, d'accord? Achète-moi un iPhone. Oh, c'est une michonneuse. Ce n'est pas une michonneuse. Toi, tu prends la fille d'autrui, tu la déshabilles, tu fais tes histoires là, mais tu veux pas qu'on te demande quoi que ce soit. Toi, tu l'apportes quoi? Oh, l'amour. Quel amour? En fait, l'intérêt de l'amour, c'est quoi? Monsieur le caméraman, l'intérêt de l'amour, c'est quoi? Hein? Quel bénéfice? L'amour. Quel amour? On va t'aimer pour ton visage, ton gros front, là, on va t'aimer pourquoi? Que tu commences à dire à quelqu'un, non, ne reviens pas à 18h. Si je te vois avec les gens, faut me saluer en public. Bon, moi, je vais t'aimer pour que tu commences à me donner des ordres. Donc, je quitte ma famille, je viens t'aimer seulement pour que tu me donnes des ordres, pour que tu me dises quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison. Mais si je te demande de l'argent, tu dis je suis missionneuse. Je cherche quoi? Il y a aucun intérêt. Même les femmes qui aiment les hommes, pour eux, il a aimé l'homme malgré qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est parce que l'homme est sérieux, il est assez sérieux pour aller dans sa famille, payer ce qu'il y a à payer, n'est-ce pas? Payer la dot. Non, il y a des intérêts, il y a toujours des intérêts. On n'aime jamais quelqu'un pour rien. Toutes les femmes aiment l'argent. Il faut pas en vouloir aux femmes de vouloir l'argent. Parce que la nature de la femme, she's a survivor. La femme est structurée sur la survie. Voilà pourquoi les femmes cherchent l'argent, parce que dans cette société, on a l'impression que l'argent sécurise la situation. Chez les animaux, les lions cherchent le lion le plus fort. Vous comprenez? Le lion le plus fort est celui qui est désiré. Voilà pourquoi vous verrez des lions en train de se battre. Pourquoi les lions se battent? Les lions se battent pour que le plus fort garde les femelles et continue sa progéniture. Les femelles n'aiment pas les lions faibles. Les femelles veulent un lion qui peut défendre le territoire en cas de difficulté. Donc s'il y a un intrus, il y a machin, il y a des buffles, il y a d'autres lions, il peut se battre et s'assurer de la survie de la génération suivante. Ok? Ça c'est chez les lions. La force est importante. Chez les humains, puisque nous sommes aussi animaux, une force est importante. Mais la force chez les humains, ce n'est pas la force physique. Chez les humains, la force physique, c'est l'argent. Chez les lions, les dents, les machins, les permettent de protéger le territoire. Chez les humains, c'est l'argent qui permet de protéger le territoire. En cas de maladie, il y a de l'argent. En cas de difficulté, il y a de l'argent. En cas de problème, d'urgence, il n'y a pas besoin d'aller chercher oh, mon grand, mon vieux, je suis en difficulté. C'est honteux pour la famille. On veut d'une personne capable de subvenir aux besoins. Il faut pas en vouloir aux femmes de vouloir. La femme veut donner naissance à un enfant dans lequel le papa est à mesure d'assumer les responsabilités. C'est ça. Et maintenant, dans la vie, il y a des niveaux. Je sais pas qui vous a dit que les hommes étaient égaux. Les hommes ne sont pas égaux. Les hommes sont très différents. Il y a des hommes ici, il y a des hommes là-bas, il y a des hommes là-bas. Les femmes aussi sont ici, là-bas et là-bas. Il faut chercher ta pointure. Oh, elle est michetonneuse, celle-là, elle aime l'argent. Non, mais il faut qu'elle aime l'argent. Elle va aimer quoi? Ton visage, ton front, comme un pneu de tracteur. Non, c'est l'argent qu'il faut aimer. Voilà pourquoi vous voyez un monsieur là comme ça, cool comme un pneu de Toyota, mais avec sa Range Rover, une femme là. Vous avez déjà vu un footballeur à l'international avec une femme moche? Non. Est-ce que ça veut essentiellement dire qu'elles sont michonneuses? Bon, elles sont peut-être michonneuses, mais bon, le footballeur ça le dérange pas. Pourquoi ça te dérange toi? Pourquoi ceux qui sont dérangés des femmes qui aiment l'argent sont toujours ceux-là qui n'ont pas d'argent? Vous avez remarqué? La plupart des gens qui sont dérangés par les femmes qui aiment l'argent sont des gens
gens qui n'ont pas d'argent. Bon, moi si moi j'ai mon argent, je sais qu'elle aime l'argent. Moi j'ai mon objectif, elle a son objectif, je lui donne ce qu'elle cherche, elle me donne ce que je cherche, on est bon. Toi tu es frustré parce que tu es incapable d'aboutir à ton objectif, parce qu'il y a des obstacles. Ton obstacle c'est quoi? Tu n'as pas l'argent. Donc il te faut de l'argent pour atteindre l'objectif que tu veux. D'accord? Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui sont encourageuses. Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui comprennent le fonctionnement de l'argent. Il y a des femmes qui aiment l'argent, qui te diront, écoute, tu sais, tu es en train de dépenser l'argent ici en faisant ça. Les transferts que tu envoies aux gens comme ça pour tes travailleurs, tu trouves pas que ça te prend 20% d'intérêt pour payer 100 000? Pourquoi tu ne cherches pas tel ou tel là-bas? On va te prendre seulement 7%. Vous comprenez? Si tu fais ça seul comme tu l'as toujours fait, ça te prendra 25% d'intérêt. Si tu fais ça comme moi je te le propose, ça te prendra 7%. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui aime l'argent, elle comprend l'argent. Vrai ou faux? Il faut aimer l'argent pour comprendre l'argent. Il faut aimer l'argent pour comprendre son fonctionnement. Il faut aimer l'argent pour savoir que non, si tu frappes à cette porte, tu envoies un email ici, tu vois la banque, on va te donner, il y a possibilité. Mais si tu emmènes un crédit à un... C'est ça. Quand vous cherchez les gens qui n'aiment pas l'argent, vous allez être pauvre. C'est ça. Vous allez être pauvre. La réalité, c'est celle-ci. Les gens remarquaient que la plupart des gens trouvent intelligents les gens qui réfléchissent comme eux. Quand quelqu'un réfléchit comme toi, tu dis, ah, ce monsieur est très intelligent. Mais quand quelqu'un réfléchit pas comme toi, tu penses qu'il est pas intelligent. N'est-ce pas? Quand vous conduisez en voiture, une personne passe plus vite que toi. Oh, tu dis, regarde, c'est un fou, celui-là. Quand quelqu'un conduit plus lent que toi, tu dis, mais celui-là, il a appris à conduire où? Parce que tu as pour l'impression que c'est toi l'aune de l'intérêt et de l'intelligence. C'est toi le parfait. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité est très simple. Quand vous avez auprès de vous une femme qui aime l'argent, une femme qui sait comment se diriger, je ne parle pas ici des paresseuses qui adorent le luxe, qui ne foutent rien dans la vie. Ce n'est pas ça. Quand tu as devant toi une femme qui aime l'argent, il y a potentiellement une possibilité qu'elle comprenne le fonctionnement de l'argent. Elle comprend qu'il y a des dettes, des fois on prend de l'argent de la banque, il faut rembourser. Elle comprend que des fois, il faut investir ici et là. Ok? Pour ceux qui connaissent, les gens qui sont assez honnêtes, ils vous diront, ma vie a beaucoup changé quand j'ai rencontré madame. Il y a un de mes oncles qui me dit, la femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Une femme qui aime les bonnes choses, on dit argent, les bonnes choses, souvent sait comment, a des idées, des pensées, des tactiques, des recherches qu'elle a fait elle-même déjà au préalable sur comment aboutir à ses sentiers. Quand vous aimez la pauvreté, vous mourrez pauvre. Oh, elle ne donne pas assez l'argent pour acheter la nourriture. Vous aimez ça? Hein? Vous aimez ça? Elle ne demande rien, elle ne fout rien, elle ne te pose pas les questions, elle cuisine, elle nettoie, elle dit oui chef, tu lui demandes de tourner, elle tourne, viens ici, viens, c'est ça. Mais ton investissement c'est quoi? Zéro. Si tu veux avancer dans la vie, il est essentiel d'aimer une femme. Si tu es quelqu'un, hein, tu aimes les choses, il faut chercher une femme qui te challenge. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai commencé à voyager first class, c'était à cause d'une femme. Ce n'est pas une femme qui vivait dans la pauvreté. Quand je l'ai trouvée dans sa vie, elle voyageait déjà first class, en première classe. Quand je suis venu dans sa vie et que je voulais booker un voyage ensemble, je me sens obligé de chercher un voyage first class. Et elle comprend. Et si aussi tu lui disais, bon écoute, aujourd'hui il n'y a pas d'argent pour faire first class, elle dirait, pas de souci, on peut faire économie parce que vous avez déjà fait first class. Vous comprenez? Ça, tu peux pas venir dans la vie de quelqu'un qui voyage first class, tu veux lui ramener dans la brousse parce que il faut pas aimer l'argent, il faut aimer ton gros front. Tu trouves une femme dans la vie qui dort dans les suites à l'hôtel, pas dans les chambres normaux. Toi, tu veux venir dans sa vie pour lui demander de dormir par terre. Ça n'a aucun sens. Elle est habituée à dormir dans les suites. Si tu ne peux pas dormir dans les suites, cherche une femme qui dort dans les trous à rats, comme ça vous irez bien. Il faut pas chercher les gens là-bas pour les descendre ici et aussi sous une forme de manipulation dire qu'elle est amoureuse de l'argent. Donc, c'est pour dire, j'ai commencé à voyager first class à cause d'une femme. J'ai commencé à prendre des suites à cause d'une femme. J'ai commencé à chercher des boutiques hôtels, qui sont généralement des hôtels qui coûtent beaucoup plus cher à cause d'une femme. Ça m'a fait dépenser de l'argent, oui. Mais en retour, j'ai gagné quoi? J'ai réalisé qu'en voyageant first class, avant de voyager first class, vous allez dans le salon d'accueil pour ceux qui voyagent first class à l'aéroport. Business lounge. Dans le business lounge, vous rencontrez les gens les plus importants de chaque ville, pour la plupart. Des businessmen, des entrepreneurs, des ministres. Moi, j'ai rencontré plusieurs ministres du Togo, en business lounge. Vous avez du temps de discuter. Quand tu voyages en first class, dans la first class, vous rencontrez des gens qui sont importants. Ce n'est pas seulement pour aller voyager first class. Vous voyagez en first class, vous rencontrez des gens qui sont gentils, qui vous changent, qui vous ouvrent de portes. Si je voulais d'une femme qui aime seulement ce qu'il y a de plus élémentaire. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer une femme qui n'aime que l'argent, qui ne fout rien de sa vie. Une paresseuse qui adore le luxe. Je suis en train de dire, il faut aimer une femme qui comprend le fonctionnement des biens, le fonctionnement de l'argent. Une femme ambitieuse, quand elle a de l'ambition et qu'elle aime des choses, elle ne voudra pas être avec toi parce que tu n'es pas ambitieux. Elle veut quelqu'un d'ambitieux. Cela vous aidera les deux à évoluer et avancer, à atteindre vos objectifs. Maintenant, arrêtez de vous plaindre en disant, elle aime l'argent, tu n'as pas l'argent. Zanga mbongo zala na batu we ndenge balobaka ndenge wana kasi batu ebele bamimonaka soki azwi mwa nkembo akomi komona mwa katuku bianza mwa makasa ya nkembo abandi komona baninga mususu pamba yaya yo lelo ozwi mwa quelque chose na kala ozalaka na yango te eza na bato oyo bazwaka mbongo liboso na yo avant ozwa batretaka yo ndenge wana te
tango yo zui obandi ko traiter batu nyos tu kobi ko nyata batu est-ce que ezali malamu obosani ke ekosila lobi lelo oza na pouvoir oza na nkembo okomi intouchable mutakoloba na ote mutakosimba ote poyo oza mokunzi oza boye est-ce que oyebi ki avant yo batu mususu basalaka pe na place wana olelaka mpo na bato wana me ntango batie yo obandi kosala mabe yeba ke lobi mpe okolongwa ndeko mosusu akoremplace wana mutu alaki na mbongo te ntango yo mbongo ekosila mutu mosusu mpe akokóma na mbongo peut-être yo mbongo ekozala me mutu oyo mpe nanu nzambe abeni ya koma na mbongo te akokomaka mpe na mbongo apres yo okosala ndenge nini. Voici l'homme aleli a expliqué makambo oyo landa. Relation eleki mbongo, pouvoir esilak, mbongo esilak, mais relation etikalak. Relation. Il y a des moments, okoki ko kweya AVC na ndako, atoza na ba milliards, mbongo omema yote. Il faut kaka mutu ya mai na makila. C'est lui qui peut te sauver na minute one. Mutu ale kaka mbongo na valeur. À cause des biens du monde, ne te sépare pas de tout le monde. À cause il y a pouvoir, faut pas ignorer les gens. Oza osuna muninga te. Pona nini parce que bongi ko bonga ya retard to nini ko situka omoni nenga yo situkeli yangwana tikala ko beke ba pe nanu ba bongi te un jour ba ko bonga pe et c'est ça la vie parce que yo onjima itoko ko bonga metale ndengo bongi yo njima kyango talo bongi ba musupe ba ko bonga mukile suki na yo te njimelanga la vie appartient à Dieu. Evana batulelo batina te lobi penzamba ochabangoka ndenga cheyo peka yo to ya tokobetela o lisolo oyo esalami bongo na Bukavu lesali lisolo ya Mifi na Feza bazali ba pire camarade bango imbale bazalaka bongo na Bukavu na République démocratique du Congo na est ya mboka ya na yebisaka bino chaque fois surtout ba ya basi surtout ceux qui osa ba fiancé boza ba chéri comme maka camarade na yo te et pas ya copain na yo to pas ya mobile na yo on ne sait jamais to ceux qui bokutani makambu oyo copain na yo mobile na yo asayela ka yo ko beta kaliso te po écouter bongo jalousie oyebite jalousie et ka ndenge nini po avec comme kindoki e bandaka na jalousie okola na bakamsu jalousie nga ba ndenge nini yo moko muto ki porte d'entrée ya likambu oyo. Mifi azalaki na camarade na intime camarade wana batangi ke la siti bazu diplôme d'état et consort tango kutu déjà babane kotanga doki basbetaka basolo nyonso tu bango na bango alors ndenge ba jeune fille bazalaka bazo ba copain copine consort babeta na kamasolo ya masolo nyonso tuté babetaka sikoye kosala ke Mifi ayekozwa mobali oyo azalaki bon moi katuku bien ya grave te mais azalaki plombier yazai plombier ba compagnie ya plomberie abongusaka ba pompi ba bloc belé ba chambre froide ba immeuble donc ça va na Bukavu wana quand même moi ça va azalaki na 4 travailleurs et ko sala ke balingani na Mifi et consort mais mobali wana tellement alingaki Mifi mingi abanda ki vraiment ko pesa ye mbongo ko te à l'aise ko sala nyonso tu ya kitoko pona ye. Alors côté pe azalaki pedoki na ya fête pedok bo pikiri ki bo kundu en d'autres qui ya kitoko ko sakanate au moment où camarade ya Mifi Feza oui bakola ki ba jeune fille déjà bango pe mais yesikoyo mobali azalaki na moi en fait possibilité makasi pena te et puis côté bo pikili ki ezalaki pena makasi te. Alors chaque fois tango bazalaki ba fiancé na balanité soki Mifi ba uti feti na copain na akobetela en tout cas feti lelo zalaki kitoko ko sakana te bo pikili ki ba bokundu en tout cas ya ko sakana te tango azoko betela Mifi azo betela feza makambo wana ezoko pesa feza mutu ko soit ezoko sala bien te labi boyebi soki likambo de kitoko ko ngape fana mekananu esala soki osala manene est-ce que komi zobeta yango po zali radio lokole sika pi famille fandaka est-ce que vous comprenez makambo na esibino c'est que bien ekendaka ndengo wana. Alors plus tard tangu Mifi ayeko bala na mobali na yowana babali mariage pilo osakana te to yebite babanda ki de makambo parce que Feza peut-être ki na goût un sentiment linga ki ameka oyo ndenge Mifi ayebisaka on ne sait pas.
après mariage mifi bakomi kofana ndako mona mobali na o plombier konso ale camarade te pi camarade ayaka pe na ndako po camarade azaki na chéri kaka mena abalaki na nute ayaka pe na ndako erbo mona ay week-end aya vendredi samedi dimanche alali kuna donc il y a pas de problème nzoka yaya Feza akomaki deja ko bima na mobali ya mifi. Pona nini ko mobali mifi na yesi bino awa ye moko masolo bana ko beta wana en tout cas ça va. Tolma ayoka masolo ya bopikiri ki ba okundu bantot oyo mifi mo ka yebsaka ye pona yango peut-être ye pe alingaki akende komeka. Siko kaka nde bafanda ka masolo en tout cas allez, Feza ko sa mifi ngana boyen kutna mobali nanga oyo ya kalala tuka yepe na bo pikiri ki ba okundu ezate oyo na zimi kolo kaka ndengu yebisa ngai do asana bo piki ya ngape bo pikiri ki ko sakate ay nzoka nde yo esaka boye yo kanenga bana ba parbo ya na esaka bino pire la soute pire comme pirate azoko bete la solo ya mobali o ayemoko est-ce que comprendre au fil du temps ouais biso ki bobandisi ba sika ya ko bomba na puis tellement e umeli ba sala ki 2 ans mobimba wana mifi azana mobali na ye ya plombier et consort alors Feza pe azo bana mobali ya kamane pendant 2 ans mobimba kaka ndenge zalaka batu ba yebi pe wana Feza wana mobali camarade ya Feza ba ko mona wana mobali ya mifi c'est pas pour ba yeba ba pire mais pour ayaka wana ba tout misusu ku bana quand ça Feza na mifi bazaka lokola bandeko ba cousine au fil du temps ya ba tu ba dongolo misu bazanga rapete ba ko mona wango bisika suspect ko so kaka ndenge zalaka moko kutu moko mona mobali ya mifi plombier akome ko kende na ndaku ya Feza po ye azola kisiko Feza ndaku Feza comme ko futela shiko ye moko iski ya kendaka kuna alors ndaku azola ki musika par rapport iski wa fan laka batu o iski na ozwa ndaku parce que yake na ko zwa ndaku batu wana o iski na ko zwa ndaku poko ba yebike mobali ya mifinde asadi kutu mobali ya Feza po ba yebi Feza ba yebi mifi kuna te soka ye no sto na parke mutu ko soit côté le mari et femme nzoka za camarade ya mwasi na ye batu ba bandi komona bandi ay comme suspect batu omte na benga non ba songi batu ya mutema mabe to mutema malamu ba eko yebisa mifi mama oya ya kawaza kanana za kama mais toujours batu komona ba ko besika suspect na mbana salaka anglais en tout cas baso mona bango bien té. Et puis à part tout Feza camarade to baso mona kay na ba chéri belé on ne sait pas ça attention pour mon kili oyo et sali mala monter. Alors papa ya plombier azaki na pili petit na ye oyo alinga kabila musala patron na bato alinga ramingi ya mbalso ayaka mingi na ye ameka ozoya ki ndongo ndengwa sikoyo mifi atuna un jour petit oya plombier ou ça kana mbal na ye mais boni buyo to tambla kana patron mingi eso mona kaya kenda rabikota kota bokenda pa ba sim shooter est-ce que bokenda kana ndako moko boete pa ya camarade na ngai Feza sala ka habiter en tout cas maman na bon tikala mona patron te akekuna et puis kenda kuna tena ni Feza o wapi o ya camarade na otenga na mona yepeka awa pendant ce temps Feza pa zo continuer ko ya okoye beloko moko te ya passe ya kosakanate. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Yibaka un jour et kosuka mabe. Kaka mutu oyo alobaka ndengo ayaka ko yebisa mwasi wana mifi ke mobali na yo c'est comme si azobimaka na camarade na yo azola ekutunda ko esika moko songolo paka kede okumona ndengo wana. Yaya un jour pe koma ki moko après musala basi musala komona ndekwana ya plombier orazonga mamonda ku akena lusiko epa ya Feza camarade ya mifi kaka ndeza la kwana siko un jour na ebité mifi a engagé ki batu balandela kuna to la on ne sait pas ba benga ye yo tiaka tembe to moni mutuko ya mbali na yo devant lupangu o esika camarade na yo Feza afandaka ta banda Feza changeanda parce que mifi abana ko kene pas ba camarade d'ami d'enfance awale ko kende para bango banda oyo bazola enda kuana alingaka te mifi akende pa na yona Feza alingaka te mifi akende pa na a driblaka ndingo apona peut-être akokelo mona vérité yaya
oyebike babenga mifi yaka tomoni mutuka ya mobali na yo liboso ya ndaku to ya lopangu ya camarade na yo Feza eza wapi bapesi bango sika tona Bukavu tona Bukavu na Bukavu de Sud Kivu non voilà moi si wana azui moto pour le raba moto azui moto ti akoma tanga koma wana amona pena mutuka ya mobali na ye ça va azana numéro siko ya pire petit mobali na abenga esiko allo boni ozabi ono musala select la patron akenda de anda ça va yaka esika boy petit biwana ya mobile na ye osala kana ye ayeti esika oyo mifi azalaki na lopangu oyo mobile na ye bale ko futela camarade na ye Feza ndakutanga komi wana ça va azui moto aye atuni mutuka nani ya patron na ota ça va mutuka patron na mais comment est-ce que ngana tuna ka yo so patron kendaka bikota kota yo owanga bitenga na yebitenga après je suis surpris na moni yango awa en tout cas makambo wana madame ngana yebita bi ça va promesate yo zelanga awa mifi akota na ndaku tanga akota na ndaku akota na lopangu wana boni est-ce que fait ka no gentillesse ba kati lokola ndeko ya faire tout camarade o te basa kutukuna na ndaku na mobile na basa na mobile na ça va akota tango akota siko ba kuta bango do fete sila siko avandi sikoyo na divan fete salama yeka na salon wana boni tango mi Feza mondi maman mi fi boye oka mai na makila esili elinge ça comme l'échange de paroles lorsque bitubelo moto yesikoyo mifi azalaki na maîtrise à se maîtriser mais yo comment est-ce que au komiko ya et pas ya camarade na ngai à 100% mais Feza comment est-ce que yo banda oswanda ku yo moko oyeb sa olinga nga ya atendre ni donc po yo ko bako mala mobali oyanga yo binoza amina nga na banda ko ndima yo on trust you azaki na confiance no okosa likambu oyo ça les comme te yo ça nini bapasa kwa kuswana ata kasi yo mtu aneko kumisa mobile te yo banoro banini bo pikiri ki ba okundu banzo te kosa ki danser yango na alors o pesa inga pe posa oyo ngana kene kombeka na tona meki na moni ke ozalaka na raison yango ngana kangama isiko problème eza wapi eza nde bongo do ngamo na fongola porte ça va les kambuti mi fi à se maîtriser azui mobile na ya plombier ba kota ba bima wana ba talupango yeba pété maîtrise ba kota na mutuka. Ça va? Tango abimi, ye petit oyo wasanga na mbala na yeba yeke no kune ko beba déjà. Ya miki ndaki déjà. Ba kota na mutu ko ba démarrer dans tout ba mifi na mbala na ya problème ba zongi na ndako na basaka. Tango ba zongi na ndako na bango. Asai le quoi le ça quitter. Papa la servi bloc a servi mbala bloc olia mbala nga ko lia mingi asa torsini kilo tam kila torsini. Ça va là c'est la mai au sokola vava a chauffer mai na réchaud. Mobala lia ba solu pesta que ça va na tela yo mai pendant que abandi ko lia kosi sa ko lia comme na suka tabi ça va comme ça na tela yo mai au sokola na tela yo mai tela nga mai ça va mai abandi ko tokisa wana azoya na ngolo kola leka ya mai na nzungu ndenge zaki moto wana ye na ndenge nga sopela mbala moko mobala ganga ya kosakana ti asopé la main. Basaki na bana misato bana bala muki. Qu'est-ce que papa sopeli ba mai doki ba tu ba gang ba voisin ba yewa tango asopi mai yemo ke pesiye mbulu yeke abimi sikoyo abandi ko ganga yemo ke nini kuna sopo mbali mai abandi ko kima ba tu ba maîtriser ye. Yango na esa kabino chaque fois ça la attention ya. Zalaka na maîtrise. Ba demo bazala ba côté esprit oyo so na mutu na mwasi na mobali na ndeko na mwana yo esme sa bamba eloko bamba tsembeli on ba chaque fois banda ku ya biloko oyo za sensible bambeli ba fourchette bomba ka yango musika ba ciseaux ko tsaka ngona porter te ça à l'œil nu boité bomba ka yango parce que mutu kande ye diable à côté à cause n'importe quoi ce qui m'a été au la cuisine boss dans la cuisine te boss musika isolé parce que on ne sait pas des mots dans la kotaka basi mobali wana ba kena ye hôpital jusqu'à na deuxième degré de ngwana ba kena na ye ba kanga mwasi wana azana prison
tango bakangi mwasi aza na prison wana akoti na prison mobali bandi ko soigner pasi camarade na ye sikoyo feza ye muto akenda akotana mobali na prison et pardon na hôpital abandi azurele kwa po mwasi bakangi mwasi bakangi mwasi bakangi bakateli sikoyo 5 ans de prison to bakateli 5 ans de prison sikoyo apesi passage et pa ya feza pa ya muninga na ye pona kanda totokoloba nini sikoyo tanke mutu fa s'occuper na mobali a s'occuper na bana moi ezata sikoyo mobali était obligé sikoyo olie feza aya kokota na ndako wana azwi bana ake kofanda sikoyo pa camarade na feza atanda ba pota na ye ekaukaka tala histoire ya mifi pire camarade ya feza na ebité faute za ya nani faute za ya mifi moko abalo beta masolo na bango ya ndaku epa ya camarade to faute za ya feza muninga betelo lisolo yo pe olingi omeka tikila biso commentaire yo komona yango ndenge nini yaya makambu oyo mukina mukili oyo balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire makambu na oyo ya ndaku olia te nini te yaya bongisaka yango bino mibale est-ce koyoki d'ailleurs ça va pire à la rater pire à comment pirate d'ailleurs na profiter quand la buka tu peux tout faire na est kuna de seulement ya mukuse hein bandeko mibale parce que la famille na bango papa akabola ki bakala ba est kuna papa na uvira kwa sababu uvira kuna quoi papa akabola ki na mama ekosoba aliko bunda taba guerre neza kuna papa azui baba na akena bana na kampa na Rwanda bakimi guerre na Rwanda parce que ba congolais bakima guerre na Rwanda bazaka très bien kuna bazaka très bien alors tout le monde il na papa nyoko li aboko li bango na passe ko sakate papa iko kufa to papa iko kufa ye mwana mbali o batikela kida bandeko na ye alors tellement difficulté la ki ndeko na ye atiki bango na Rwanda akota ki na Uganda tanga akota ki na Uganda kumna doki ndeko na ngo pass ndeko kenda na Uganda musala ezate ndeko akoma na ye Chelsea côté ka pilipili côté ka tondole console Chelsea est-ce que komi yesi comme na Kigali koto atali difficulté bo nengeni po ndeko na saki de 5 ans na Kampala kuna binala ndeko nanga na Kampala peut-être vie bonga akena Kampala ba kuta vie ndeko na bien te ndeko ki Chelsea le kabino tika vie oyo abita ko tika vie ote ba swana ya kusakate bakabwana bana papa moko na bakabwana pona nini ndeko aliko tika ki Chelsea tezaki mulimu babikote na kati na ye tondere on ne sait pas tellement mona ki ebana ko pesa ye Sony ba mona ye afana pa ndeko na ye ndeko ne ba yeba Chelsea donc koto tu yeba wana za Chelsea mbongo zala ngo okay na yo ayeko lungwa wana ndeko lungwa wana akesika moko nzamba sala e grâce esika kenda wana ba réfugié ba bana ba réfugié na poto ye ndeko wana ba memaye asabongo na Suède na mitu na Suède tanga komi na Suède abenga sikoyo ndeko na ya mwasi babongisa pa lengene rankinte degré ndeko na ya finga ye andima te ndeko na ko finga ye ndeko ya papa fiston tango lobaka ndeko na ko komandoki na yo ozaka na raison papa na ko komandoki na yo ozaka na raison mama na ko komandoki na yo ozaka na raison talanga na sœur nanga tokabwana ndengwa na pona pekisa ya tika ki Chelsea ye andimaka te na pekisa ya tika koteka tondo pona ato déshonorer libota alingaka te tokabwana ndengwa na muninga na ndeko na ngai ya mwasi donc souwe na ngeza un jour famille na biso ezonga mais ti lelo ndeko na nga wana azo continuer na vie ya ki Chelsea 15 ans ozwa pelo côté okotika te pasi na motema mwazaki mwa solution ya mukie ya mbandeko oyo kaka basabongo na bazalaki na este ya mboka na biso sikabo ndeko atamba na Kampala nzaba sungiye au commissariat des réfugiés ba réinstallaki ye na Suède siko boye mais ndeko na ya tikala na Kampala na vie ya galère soki peut-être ba yokanaka mais ba ngaba kende Suède ba ngombale tala ndeko atikala sofi kuna ezoko pesa yepe mu tout ko soit soki ozali na lisolo ya kopesa biso benga biso pesa lisolo na yo kasi komi tungisa mate soko bengi biso ozwi biso te tikela biso audio to kubeta lisolo kaka ndengo
soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi na yo totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende